te yeli biso yo po bomela biso mu. O bomela biso musala. Tala ndoki opena ndoki. Tala mama mwasi a ndoki abomi mwasi miso bandu. Atu mama mwasi na wenze mo mota bo. Ndoki. Papa mbanini ndoki. Papa na ndoki obenge papa. Papa niveau nini? Ndoki obenge papa mama sali wana. Même si obenga ndoki. Oza ndoki. Asali ndoki mama moto tata baby. Nema musu sule te kwa moto. Kata ligambangu ni fanga nde. Tuta bobenga. Yo kabisinga na ukanga kusome moyo. Yo kusima mama. Moi je peux, moi je que toi quoi y a plein de oh la famille bowuti komona bandeko na ngai bilili bomoni bino moko mwana mobali oyo bawuti kokanga ye mwana mobali oyo batie ye condamné à mort na bilili oyo tosili kolakisa bino bakangi ye misusu pe bazali kobenga ye ndoki me azali ndoki te bandeko image oyo ya mwasi na ye bino nyonso tu bomoni yango totie kaka foto bandeko lolenge bazalaki mwasi na mobali pe lolenge akomisi mwasi na ye bandeko mwasi wana azalaki ni boyebi kaka oncle YouTube azalaka kamwa mindondo na bafoto oyo elakisi mitakala yango wana toboyi kotela bino filmage yango bandeko ebandi lolenge nini yango wana tango nyonso tozali kobeta sete na ba comportement na ba pratique ya boye bandeko basila na kotika ba pratique ya boye bandeko na ngai likambo oyo ebandeli bongo lolenge nini tomoni ndeko na biso oyo ya mwasi bandeko asili kokufa ndeko asili kokufa pona nini bazalaki na mobali oyo bongo mobali oyo bazalaki na ye emarche te esali ke bakabwana bongo kokabwana na bango bandeko toyebi te ngai na bino eloko nini oyo elekaki wana penza ya motuya il paraît bandeko ngai na bino tozalaki place wana te il paraît l'air bakabwani babetanaki bagazon babetani bagazon yo okomona ye kuna akomona bongo il paraît soki mama na biso asalaki papa bisala sala machine na ye bandeko ebandaki lisusu kotelema te bongo papa amesanaki vi ya batu ya mobulu azwa oyo mabe akamata oyo mabe akamata oyo mabe alors azalaki pe na bizaleli ya batu oyo soi-disant batu ya makasi donc amimonisa kaka ye na ye mwasi azali na moyo ya koloba te alors mwasi alembaki bakomportema wana amoni mobali oyo akupe lemba oyo bizaleli pe ya malamu te ngai na okoka kovivre boye te alors mwasi amonaki ke bakabwana bongo na kokabwana wana bandeko mwasi akomisi mobali ya mashini nyonso elembi lokola mobali amesana vi ya mobulu akende boye mwaye te azonga boye ezozala elemba yango wana asilaki kokanela mwana mwasi asilaki kokanela ye abimeli ye ka mukolo mususu boye na batongo bandeko na wenzi pai bakendaka babanda koteka na sakoshi oyo amemaki azalaki na bidon na tchaki na kati ya sakoshi or kakamataki deja bandeko na ngai essence kaka o essence totiaka na bamituka amélange yango bandeko na ngai na acide amélange yango na acide soi-disant bandeko alobaki lokola mwasi akomisi ye na niveau wana bakende kaka bango mibale ezala malamu mingi me nakotala boye bandeko na ngai
mobali oyo amonaki bakende bango mibale pona nini abwakeli mwasi oyo essence. Il fallait lere abwakelaki mwasi ye moko pe bandeko na ngai amitia pe comme ça bango mibale bakende nzela moko. Me tomoni asali yango kaka na mwasi ye aseparnie me abangisaki bato. Il paraît mutu oyo nyonso alingaki aya pembeni alobi oyo akoya pembeni nakope kotumba ye. Alors bato babangaki me place ya makambo basalaki kaka effort na ndenge bakangaki ye. La police pe ye ekangi ye bandeko. Komona oyo tomoni lolenge wana bandeko. Soki botali mwana mwasi ndenge akomi ezali pasi pe mawa. Paske abandaki kobwakela yango ave panza na nzoto mobimba. Tomoni abandaki nanu kobwakela ye yango na elongi. Alors mwasi agangaki azali komona te. Basimbi mwasi na ndenge bakendaki na ye bakei na hôpital bandeko. Moto wana ezalaki somo po babanda kolinga baboma yango me moto ezopela kaka na ndenge moko ya kosakana te. Moto bandeko ekotaki deja zikisi mabele penetraki na niveau ya motema. Mwana mwasi akoki kosurvivre te. Na miniti oyo tozoloba mwana mwasi esi akomaki ebembe bandeko nanga. Mwana mwasi sasilaki kokufa. Vraiment ezali pasi mingi pe ezali mawa. Yango wana bandeko na ngai eloko nyonso oyo Bible ezali kopekisa ezali na ba conséquences na yango. Mwana mwasi oyo bandeko azalaka pe marié quelque part avant. Libala moko ya malamu mwasi na mobali baboti pe bana na bango. Me ngai na bino lolenge kaka balobaka ke ndako oyo lalaka te okoyeba biloko oyo eswaka wana te. Mbetu olalaka te plutôt okoyeba te biloko oyo eswaka kuna. Ndako olalaka te bandeko okoyeba te makambo nini ezoleka kuna pe okoyeba te place oyo etangaka. Bandeko mobali mwasi wana kabwanaka na mobali na ye oyo azalaki papa bana na ye aye kokutana na mutu oyo ya mobulu. Botala place oyo esukeli. Or soki totali Bible ezoloba na biso nini mwasi na mobali tango basangani bakomi nzoto moko. Bible ezali kosuete te batu bakabwana. Me okau soki bokabwani Bible lobi moko na bino akoki kobala te ti moko akokufa. Parce que Bible yebaki le pourquoi bandeko yo kimi kuna ba problème e marché te omoni obala omoni place okei lisusu soit diza kuna nde eza refuge. Omoni bandeko ememi ye na liwa. Ememi na liwa akei kokutana na mobali oyo esengeli te bandeko na ngai ye akutana na ye na kalite na ye. Yoka mwana mwasi moko alobaka penza te. Mwana mwasi moko calme problème na mutu te. Me botala molongani oyo akendaki kozwa. Bandeko na ngai esali pasi pe esali mawa na komona babiloko ya boye. Mwana mwasi asili kokufa. Sikoyo bana na ye bandeko. Botala na pasi oyo ya bamboka na biso. Nani oyo bandeko nanga akobokolela ye bana wana. Nzungu na nzungu bandeko na mofinuku na yango. Mama bundaka bandeki ko bunda pona bana na ye bandeko. Alors papa oyo ya liboso asala effort pona bana na ye. S'il s'agit à récupérer bango, à récupérer bango. Ce qui peut encore récupérer bango te lokola bana bapusani problème ite mayeba ke place wana muto abandaki ko bundelela bana azali lisusu te sengeli ngai nde na sala effort pona bana oyo lobi bazangaka eloko te. Vraiment epesi pasi pe epesi mawa na komona ba pratique ya boye bandeko. Soki pe ya solo papa na biso machine na ye lembaki ngai na bino toyebi te. Soki pe ya solo mama mutu asalaki yango bandeko ngai na yo pe bandeko toyebi te bandeko. Pai mutu akufelaka toyokaka kaka makambo ya ebele na ebele.
mezala mabe yango ezali ya ndenge nini bandeko to evitaka kokoma na niveau ya boye mutu arezone na ye kaka kende koboma mwasi wana pona boye vraiment esali pasi mingi mais il paraît ye mobali azalaki kobotola na mwasi bambongo kobotola ye na basaki botala kaka mboka na biso ya Congo ndenge tondana nango na pasi mutu abata uti koteka na ye kamwa kapitali na ye azobokolela bana na ye yo botolaka ye yango eske ezali malamu comportement ya bongo mama botalaka pe place nini oyo nakoki kotya lokolo na place oyo nakoki kotya lokolo te botala siko couple oyo place esuki esali pasi pe esali mawa mwasi kitoko akei kaka boye bandeko botala lisusu papa na biso Mbinga azali condamné à mort parce que ye pe abomi bandeko na ngai nyonso wana ezali kosala pasi bandeko na nga mutu ye moko andimi akata kaka vi na ye kaka bongo asilisa yango bandeko zuwa to mashini ndenge elembaki bokokaki kozwa solution na yango bamikolo bazali oyo bokokaki kotya nyonso na mesa paske baloba omoni ndoki belela peut-être papa mashini na ye na bitambola na ye peut-être bimaki nango pe epai ya mwasi oyo te bozomona babiloko yango ndenge ezalaka esengelaki ayebisa bamikolo batya nyonso tu na mesa esala malamu mingi totala mosusu akoti se ya babele mosusu ye wana condamné ya mort bandeko totala monguna ndenge arenie na kati ya bavi ya bato bandeko babiloko oyo tozali koboya yango wana bandeko toyebaka kovanda en famille okawe marché te bandeko mobali okamati kue na yo mwasi pa kamati kue na ye mutu na mutu moko na moko place akei alukela moninga mabe te po tomonaka basi mosusu akokabwana ye na papa akosuete te papa azala bien totalaka pe bapapa mosusu akabwani na mama akosuete te mama kuna azala bien okomona bamakambu ya ndenge na ndenge na kati wana vraiment ezali malamu te bandeko oyo tozali kolinga na kati ya bato tango bomoni ça ne va pas olie danger ekomaka c'est mieux mutu na mutu akamata kue na ye kasi bandeko nanga mutu na mutu akokamata kue na ye mutu te arezone mabe po na muninga mutu na mutu bandeko azala tranquille pona muninga mosusu paske na bapratiki ya boye ndeko mwasi akota na se ya mabele pona kaka bolingo ezali malamu te na bapratiki ya boye yo ndeko okei condamné à mort na prison pona kaka bapratiki moko ezanga ntina yo moko moni obebisa vi na yo ezali malamu te bandeko awo bandeki kolala na matela okoyoka posa ye eloko no boyolie na prison bandeko na ngai ezalaka lolenge wana te surtout bakondana à mort bandeko toyebi ndenge nini basalaka bango na baprison okozala na sor ndenge moko te na bato basali bapeni moko ya mike bandeko na ngai totala vi ya bato ndenge esukeli totala diable ndenge azwi esika na kati ya couple oyo bandeko totika bapratiki ya boye ezali malamu te bongo papa Maini en tout cas na yebi te conseil nini oyo okoki kopesa bandeko na biso oyo bazali na bapratiki ya lolenge boye na yebi te conseil nini oyo okoki kopesa bango comme conseil ezali kaka kozala na contrôle na eloko nyonso tout excès nui contrôle de soi et puis koyeba kozala na limite ya zuwa mpona bon toboyi te zuwa ekoki kozala me eleka mpe ndelo te et puis bokoki kodisite me fo koyeba
peut limiter certaines choses, quoi. Et pas bolingo ezali mabe ezalaka te. Donc kolinga ke kokimisa mabe, puisque moi sango kaka yewana oyo olulaka ale enfin osali mabe. Eloko mosusu na lingi koloba, bon yepe mobali na moni na bapota wana, bon on ne sait pas juste soki yepe amitumbaki ou bien comment, mais soki amitumbaki alingaki kozala na bilamba te. Mais en tout cas vraiment eza eloko moko très triste oyo ekomi quoi, puisque eza tolobaki bazananu vie ekokaki kosacheve ndenge wana te na ba situation moko vraiment très bizarre. Bon. Il faudra vraiment, bon, bayeba koboko na, puisque na yokaki pe ba botaki. Il faudra bayeba koboko la bana na bango, bien que moi mbilinga ezalaki, et surtout omoni tango mutu abali, bon yo tango lingi kaka misu libanda, misu piano vraiment esalaka pe bien te. Vraiment eza biloko moko bato faut ba revoir yango quoi, puisque soki totali bibliquement parlant balobi ke mwasi to mobali akotika baboti na ye akosatache na mwasi na ye, donc bakokoma nzoto moko. Mais yo sikoyo ntango ozwi oyo tiki et puis oza na mwasi na ndako pardon, ozozwaka bamisusu okomi nzoto moko na bato boni. Et puis, on même ma malédiction, ma démon, ainsi de suite. Puisque l'effet, il y a relation, ezalaka, oya pesi. Donc, vraiment, bon, ezalaka, lisanga, moko, disons que, babilo, moko, les kakawana, ezalaka spirituel. Donc, vraiment, faut qu'on kemba na vie. Yango, papa, neloko na lingi koloba ezali boye. Mobali mutabandi babiloko oyo malgré omonaki ye na pota toboyi te, me ye mutabandaki kokoma na niveau oyo otambula na essence na yo basangisa deja na acide na bitika kosilisa vi ya mwana mwasi. Eske bapratike ya ndenge wana ezali vraiment malamu? Omoni nyonso tu wana ndenge Bible elobi ke soki mutu akomi na kanda esengeli te apêché, et puis mutu esengeli te alala na kanda, c'est que ezaki eloko moko méditer déjà, méditer ale diable peut aider bien, puisque diable a aidaka kaka en sorte que mutu asala mabe. Tant mutu asali déjà mabe, bongo ako revenir en soi-même, a comme regretter, comme trop tard. Les wanaye sa kimi, a comme se kayo na musika, au moni na zuyo. Donc, babilo ko wana. Bongo papa na ngai, eske na bolingo ndenge ndeko oya mobali abandaki kosala ndeko ya mwasi ye mutu ya makasi amemi yango ntina kati ya bolingo na bango, soki elembisaki ndeko ya mwasi oyo motema po aboya ye, po ndeko na biso amemaki kimakasi na ye ntina kati ya bolingo, alors mwasi abandaki suku kose sentir aza na espace te kobotola ye bambongo, kosala ye bamakambo moko ezanga ntina. Papa na biso pe alingaki kovandisa mashini na ye te, yango esalaki mama moni malamu nazala na coin boye na bana na ngai mpona nazala na kamwa kimia na bakomportema sauvage ya mutu oyo nayebi te na bolingo yuma azalaka ganki mpa azalaka. En tout cas bolingo eza camaraderie ou bien eza petitesse, plutôt camaraderie ou bien lien moko d'amitié, donc ou bien petit frère na grand frère, petite sœur plutôt na grand frère, bozo vivre ndenge wana. Donc faut bolinga ki amitié ezala makasi ozomona.
lelo oyo selon certaines sources bazoloba ke le bakabwani wana ke mwasi alobi na relation nga naza nani ainsi de suite soki mpe mobali ndenge nini ba omoni ntango bokomi deja na kolakisa nga naza nani ngi wana mpe naza nani ekosukaka bien te donc bokabwani ya les souvenirs là au milieu mwana to bana oyo boboti alors vraiment nga naza très content na sens esi ke nasololaki na leki moko boye leki wana baboyana na mwasi na ye baza na mwana na bango mais alobi nabengaka mwasi yango tosololaka na biso puisque mwana aza na kati nakoki teke na privé nabengaka mwana na ngai te ozomona donc c'est ça amitié etikala bolingo eza lokola nani libongo ekufi me masuwa oyo ekufelaki na libongo donc etikalaka kaka place wana etikalaka kaka place wana ozomona etikaka elembo donc mwana azali elembo yango wana esengeli teke kosala na mabe mpona lelo oyo mwana yango ntango akoli ayoki ke papa na nga asala mama na nga boye estce mwana wana affection kozala lisu pai na yo akokoma kobangelo donc akosepela te d'où babiloko wana il faut vraiment kose méfier donc kosambela mingi ke monguna donc akima mosika bamipepe wana ezalaka te etambana ya nzambe puisque monde ya lelo bato bakoma komipesa na losambo mais moi je m'étonne pourquoi bokoma ntina point wana ke ya kosopanaka soki besance ya kotumbanaka vraiment c'est bizarre alors nzambe azalaka te mpona bango to mpona bamisusu vraiment oyo baza na kobanga nzambe te vraiment eza mawa mingi esengeli barevenir na maboko ya nzambe epuis bayeba komettre nzambe liboso ya makambo na bango nyonso tu. Oui, bandeko na ngai biso nyonso touti koyoka papa na biso intervenir biso batu toyeba na kobanga nzambe totya nzambe liboso na makambo na biso nyonso toyeba kobanga nzambe bandeko na makambo na biso nyonso paske soki tozali kosalaka babiloko nyonso paske tozali kolinga kobanga nzambe te na kati ya bavi na biso yango wana tozali komona babiloko ya ndenge na ndenge ezali koyela biso bandeko na ngai nzambe aza bolingo nzambe azali kimia na biso batu oyo tozali kolinga kobanga ye biso bato tozali kotya ye bango ye liboso na nyonso tu bandeko ezali pasi mpe ezali mawa tozali koloba ntango nyonso toali kobeta mbela bandeko totika bapratike oyo eza malamu te vraiment ezali kobenir tata moke totala bandeko oyo vi na bango pa esuki totala mobali vi na ye pa esuki ndenge na wuta ye koloba akei prison bandeko condamné à mort parce que ye pe abomi condamné à mort bandeko na ngai vi oyo ya bandaki komene ya ambiance wana ya kolala na matela kuna kolala na matela te lelo na kolingana lia boye kuna kolia ngo te bandeko biso nyonso toyebi baprison surtout ya Afrique ndenge ezalaka totala mwasi lisusu akoti na mabele mpo na nini vi na bango oyo balingaki kotya ngo na kimia te bandeko boyebake ntango ozali kotya vi na yo na kimia te badanger ezali pembeni na yo bandeko toyeba kotya vi na biso na kimia place tozali kosuete badivorce te me ntango ça ne va pas olie komaka na badanger tokosuete divorce mais yo papa pa yokei suete mama malamu mama pe pa yokei suete papa malamu bandeko totika bapratike oyo eza malamu te ndenge papa na biso awuti kopesa conseil bible elobi mutu alala na kanda te kasi bandeko na nga totala kolala na kanda place oyo ememi mobali oyo diable pa ede ye koleka sala boye zongisa boye beta boye na suka
bomoi ya mutu mobimba ekei na se ya mabele, na suka ye moko pe vi mobimba ekomi futi. Bandeko na ngai na libala, ba oyo bazalaka bayanke bamemaki ya kiboyanke na bango ti na mabala bandeko, botika ezali malamu te. Meme kiyanke place oyo ozali kovandela bandeko, un jour okosuka. Ozomona kaka yo yanke bandeko oyo pe baleki yo bazali. Bandeko na nga toyeba kobanga Nzambe. Pai mutu akufeli makambo yaka ya ndenge na ndenge. Totika babiloko oyo eza malamu te. Bandeko na nga tokamata leson. Bolimbisa totieli bino foto ya mwana mwasi te. Ndenga zikaki ye nyonso tu akomi ni. Mashini na ye nyonso ezomonana. Oncle YouTube etala kaka okomona akoya kolukela biso probleme. Lupona kokima ba probleme wana yangwana toche yango te akolakisa bino lolenge mwana mwasi zikeli. Me tocheli bino ka na foto botala parti ya likolo lolenge ye nyonso tu akomi neti ngolo batumba. Bandeko ezalaki bongo nzoto mobimba. Me tindeko na biso apemi kaka. Yangwana bandeko na ngai toyoka conseil, tovanda na kimia, totika kosakanela bavi na biso, totia Nzambe liboso na nyonso tu. Bandeko na ngai, deke Jésus Christ azongi te, tokokutana na bino lisusu na numero mususu. Vraiment Nzambe aleka na kopambola bino. Ba bonne année. Ezalaki bongo ngai servante na bino. Bye bye.